Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle Nyons sur Congo Check Check TV. Na pesibino ba gros bisous outil pas de la douceur. Je salue encore mon boss Papa Sibomou tomba parti allemand. Je te salue mon boss. Na pesibino à ma grande sœur cœur sensible. Kakane toloba kan émission na biso vous avez droit de savoir et c'est la kaboué ba makambo qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes. Ezaki na papa moboye kombo na ye topesa ye kombo kombo na ye monsieur Alexis garçon nazalaki ndezala kaka bala mibali nyonso azobunda na vie azobunda meki kosala un peu nani kankeleri na ye na kati ya Congo awa nzamba sungi amati akomi kokende ba Chine ba Dubai koke kosomba ba biloko na ye ayaka kocha na maison mais eye ko arriver kende zala ka que non dans ba monde na ba ya ba kankeleri nezaka bazwaka un peu ba relation mon aime tout ça za un chantier bo signer na contrat yo oza ko livrer biloko puis à la fin la personne là va te payer. Alexis a continué qui ainsi et puis fongola qui est compte na vraiment le but de la douceur compte na vraiment etonda qui vraiment ma casse donc ba voyage msuseye ko fonga manasima wana maintenant ezaki na garçon mo ayaki ko mone mais garçon azaki étranger donc aza gabonais les garçons aye pa na ya le bino non monsieur Alexis Nazana contrat moko na ba ministre ya Congo awa mais il fallait tout ça la moi et le comment boyer quelque part mais tellement la moni osa bien puis les solo na yo kango que non tu es un homme sérieux ceux qui au travailler na biso au livre ka biso biloko puis na fin de compte temps to ça ba compte to sali ba maramnyo so to koti sikuna soki mbonge bimi yozi par na biso pe tozi par na biso mais ça Alexis pas le bino eza bonne idée parce que le konde mute sala pe na mata le bino na meka sous chance na oyo sous ya système moya ko ça ba contrat oyo basali contrat na gabonais na sko garçon zaki gabonais abana ko travailler na ministre congolais na biso et puis ba confier qui est chantier wana et ça li ba bandi chantier kute comme ikutu ye gabonais wana comme ikutu ko ba marché mtusu ya libanda azoya kopé ça Alexis maintenant ce qui était grave Alexis dans asala ki garçon na confiance habité ngai boye na ba no peso mbongo te mais yo tchaka nyonso kana facturation et puis à la fin to ça la sommation ba biloko nyonso les gabonais comme kiti ko zo au moins na msusu azu na mbongo ou bien marché na libanda aye na kekeleri ya monsieur Alexis aozwa babiloko mona kuto mona des fois mais Alexis lobi non za la kuto na babiloko te na ba marchandise te mona na kena compte na bimisi mbongo na sombeli na ba kenkeleri mususu voilà nyonso ka nazo noter et yo kosala ke mbongo na nyonso na compte yo aussi la ka pona kosala ba shona ya makambo to sinaki contrat ana et yo sala boye to continue ainsi 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois na livre ka toujours babilo kona ngai pour na chantier wana esila maintenant ce qui m'a fait pas snaya comme malisolo pas na bino pas de la douceur donc côté là vraiment boyo ta la mutuzaki na yo na niveau mo boy moi un individu aya asaka na oti na niveau oyo mais ça Alexa lobby un bon matin ba vanda ka boy ata la bina ba journée ba kangi gabonais wana il paraît escroquer ministre ba memi pe na kati ya babani na biso na ba anor ba memi alobi de la douceur na donc alobi bakangi tu peux imaginer aza en famille te menga oyo kaka muto to bana osane ba faire na ke na sombele mousse na zotindele ba crédit mona par jour ba crédit ba $30 $20 tout ça naza ko noter donc na yebi ketan to kota ba makam na biso na ekosimba ezala nango ka bongo to tambola bongo na sombele ba mousse moi si na yena mwana au mona de fona tindi na mbongo na tindeli moi si biloko au mona msusu par Orange Money na biso awa na tindela moi si ba biloko wana na tindela ba mbongo ola parce que mon bala za na cacho dans tout était bloqué donc na sunga bango tina suka parce que na yebe ke mbongo nanga ekobima wana baye ko bimisaye croyant que botika yava na Congo baye ko refouler. Donc j'étais abattu. Donc les mecs parce tel que mon tout sonnis va refouler dans l'andele sous wap. Mais parole y a gabonais on a qui na lobi nanga non na mais Alexis ndena ke benaza ba compte nanga na balman naza ba compte nanga na ba fruit du site, je vais te faire quelque chose et puis na foutoa ta la moitié parce que tu as beaucoup de dépenser au nom de Dieu. Alors donc
agira qui na commencé au nom de Dieu na kosala yo transfert wana ya mbongo nani le monsieur gabonais accueilli a commis pe na mboka na bango et ça dit que moi si pe ayo Hollanda 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois mais ça l'exa zo mon appel na elo côté numéro atikela ki awa ezoleka te 7 mois 8 mois 9 mois une année koki Monsieur wana gabonais on a zo benga Mesa Alexis te maintenant ce que Mesa Alexis bien peut-être ay mususu à côté qui ba faire ne mususu nde sali ka benga te alobi ton ka to côté 2018 à partir à mois mars na yo benga mois naye moi ngabi mais comment bino bovandi sanga awa ngambo na ngeza ki ya business na bana on sala ba faire na ngama bino bovandi singa et puis mobile na o ba refoulé maintenant on ça o te monsieur nani Alexis vanda to ebi to zo bongisa makambu to zo tindela yo mbongo kutu mobile aza awa te nan chéri nangaza ate azana katia Suisse. Ah ok c'est bon ça que monsieur Alexis a sa pesé un peu dans malgré que non à se retrouver qui par terre dans le but de la douceur dans foot la randa qu'il y a 3 chambres cuisine salle de bain mais na minute on est bon lo banayo na comment foot la nda quoi 2 chambres kara ya pamba donc na komi ko sokola na douche ba donc je n'arrive pas nga muto na zaki na ba niveau élevé donc j'avais mon compte na compte na nga oh lelo so na le bino mbongo etikali donc eza insuffisant. Donc mi-avril, mai, juin, juillet, abenga monsieur wana mesala lobi kaka oh non je te rappelle donc à lobby à partir à mois juillet à Zoya comment ka soit bengi non je suis dans une réunion je te rappelle monsieur Alexis donc ils ont continué car bon jusqu'à présent le monsieur azaka ko sala e ba aventure wana maintenant monsieur Alexis a se poser ba question est-ce que monsieur wana ya gabonais aya ki pona escroquer yo ou bien réellement que non ni azana mbongo ou bien soit azo bongsa tindela ngambodo akomi na ba question abi na ngado la douceur na minute sonne na abe na maison place na loi kuna na ville balobi na ngana bima parce que garantie si ko na zo ebate non ça biloko na ngaya parce que ndako na Suisse mikolo ezaka ndako ya 2 chambres na koza biloko no se belé ya maison bon na kochon wa pour moment ngai na sala ki muto confiance mais muto ngo tala mamba salinga siko ba idée komo yela ngai na tinda Nati na sopena ke na ambassade na bango na poser problème ou bien na kene na ndenga kiss na baby saye ou bien na sala ni donc je me pose des questions na zo yebate na minute donc na se retrouver par terre donc à lobby vraiment na zo yebate ceux qui monto azaki kadia pemba ya vie na nga je sais pas donc kaka na cœur sensible alobaka batumso bayaka ba vie bat bazaka ba kadia pemba à lobby je sais pas ceux qui azalaki ndokinga oyo dena comment ki na ba niveau na élevé na zo kene ba chune na zo kene ba Dubaï ko somba ba biloko na nga mais lelo je n'arrive même pas ya kotia ta crédit ata ya $10 lelo donc ekomi kaka ozwa mwa mbongo bombi ofuta mbonga ba $100 nga lelo donc nga lelo nazaki kofuta ndako ya ba $350 na komo futela ndako ya $100 et puis na passe au moment où na sala ki mutu confiance donc ba idée komo yelanga na baby saye na boma ye na mbongo na ngai ou bien na sala ndenini kaka netolobaka ba interno nyonso bon continue à kosala biso confiance rozala bi titi manazanga mon côté nazana papa Billy awa soko fond là-bas monae bonjour papa Billy. Oui bonjour la douceur oninzoto ouais nzoto zananga bien ndetoloba kaka soki ozana zamba omoni soso ya mboka kobanga lisusu te pour soki olandi soso wana abimiso na mboka seke mboka ya musika te eza pembeni na profiter na pesa na mbote na ngai pa Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant na Londres na pesa su bambote na ngai pas sans Oda Costa ya ngai ya kati yo bikandi ni to sololaka sans oublier le cœur sensible moi Simbinga moi Simbi la star internationale moi Sami Swalala yo bongonanga. Merci beaucoup papa Billy. Maintenant suko étant que email solo onde oyo kiango analyse na weza comment non lisolongo moi écoute na loba mingi ezate parce que ye papa olobi le nom c'est Alexis papa Alexis oza vraiment maele te ou excusez nga pona terme na moment o vraiment yo ko mbongo na yo banda ko kotisa mbongo epa mutu moko boye songolo yake azo zongi sela yote yo komaka kaka yo komaka kaka est-ce que yo na bosala ki papier kamwa liboso si basala papier basala contrat et puis basina contrat et puis à lobby au pesa première fois té eloko ekomelaye que non asali contrat na mutu puis à la fin azumbo on a ça qui muto confiance alors ça c'est comme mutu confiance tango bakangi mutu ke asali nani ministre na biso awa a escroquer il faut comprendre déjà que mutu ça na makamaza mutu mabe
ozomona o comprendre que asali ministre boya bangité et bongonga akosala ngandeni. Tu vois, il faut uso déjà mailler le temps abimika prison ebisi ndenge toza boye ngana yo c'est que zong slanga na mbongo na ndengo bimi prison boye makambo kozela susu ezate faut pianga mbongo nanga. Alors yo tiki les susu bando ça ba dépense muto na prison sali ba dépense ce que muto voyager aké. Est-ce que moi je peux faire ça? À voyager te même à refouler dans communauté nemso congolaise et puis des barifouler kenda. Barifouler parce que ça escroc. Barifouler parce que ça moyibi. C'est comme muto bongo moyibi escroc bongo. Yo zo ke no sale ba cop ndeni. Boye bana ki wapi. Omoni makamusu soto lobaka avant que ça la affaire na mutu, il faut yeba na mutu azandenge nini. Mutu avivaka ndeni. Yango mona kanazana ndeko na biso moko na boye kotanga komona awa. Alors à chaque fois ce que vous linga au la relation na mutu tunakanga. Ozomona. Tunakanga pena ke relation na sana mutu ezandeni. Yo ko sala ka relation na mutu ka boye pamba ka boye. Pe relation à nini ya makamo mbongo. Basakana na mbongo te. Mais pas Bila Lobby qui est garçon, on a son monier dans c'est un homme responsable. Écoute pour preuve, à ça la coûte bureau na quelque part donc Aza vraiment muto avant d'ara na Congo et puis donc côté les boy donc c'est un homme sérieux, il peut pas faire makambo il y a ça donc yango ça qui a ça la confiance. La douceur. Ezana adage moko le baka, l'apparence trompe. Omoni? Parents na ko tromper yo, nous comprendre que muto aza boye. Omoni ba escroc ebele batambola na mbongo dollar. Ou vendre na boye abimisi pena ba dollar, a changer à $200 enfant. À dépenser en parce que après avoir dépensé $200 dans ce roquet mutuk. Total awa na ba molière moni ba botoli mutuka ba botoli ba moto. Ezani, on sentait que muto ay pena na ba mbongo na poche na ya zo bimisa ba dollar. Atini muto moto zona mbongo changer kuna muto akena $100 changer mbongo dollar yena a comprendre o muto a patron mais nyo so na pona ni poa kima na moto azana wa kima na mutuka bas kro baza bongo azu mbongo na ya futi pena bureau muna ipe achi bureau mutu nyo so ya wana bi boss nzoka zalaka escroc yango makama bongo tu il faut que luka fasoni ni ya koyeba nanu nani ozo sana eli kambo omoni neti likambo bo fome salinga pasi alors ce que tu la place yo zalaki na place o komi lelo bazo bengane na maison mbongo afuta maison ezate omoni siko tango zo tuna biso ke oboma mutu ngana linga ko boma te ngana linga okene na kiso ke no kolukela mutu kisi na linga biloko wana te peme na ngaso zo beta masolo ko boma mutu bia ko sala mutu mabe ngana to bebana makasi tellement makambo esali mibongo chaque fois na loba kaka ezaka na mutu moko oyo to pesa confiance. C'est le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible me dit il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. L'écriture me dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Azoïbi c'est Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Pourquoi pas yo? Na moment où komi na makambo. Ke oke lukaki sinon, belela nzambe. Fou kama ibi nzambe ki yo loba ke belela nga na ko répondre. Amen frère. Oui. Oh. Mais tu m'as dormi na ba frère Amen frère Billy. Alors belela nzambe osala. Ce n'est pas que na ke lukaki si, na ke no sala boy non. Makambo kisi na lingango te malasimaso babesio masolo akisi ko benga na plateau note tala nena ya otoka zomona nazala ki distance tango beninga na yepe mais à côté qui sango te à lobby meilleure solution parce que na minute sur le message ya mba était skombo on est qui ne perte bon ya lobby la meilleure solution est que peut-être a qui na kisa bomaï mais à côté qui cité parce que le bien zambo on est na qui cité ma lobby et le ko comme les bédons famille na ya comme ridiculisé ya lobby soit que na kisi parce que le message ya mba sur na téléphone te il y a une seule personne. Il s'appelle Solution. On va gérer. Est-ce que les Camerounais musu seko comme yako zala makasi liboso na ye. Nzambo wa benga liwa pongi. Tout ce qui est zolo ka solution, quel n'est pas na yemu to apesa sa solution. Nakati te bili parce que alobi que non de la douceur, na tamboli pas ba prophète ebele, ba prophète eza qui non kepe boye. Donc na pesi kombo nanga et puis na pesi kombo dans na komba monsieur wana na mwasi na e bo selanga ba prière taka patience na ya sali une année. Et puis, au côté 2018, Yango est commis déjà à la fin. Donc, presque 2 ans. Maintenant, c'est. Dans le but. Parce que ce que les minutes ont commis, coincé, moi, il y a ça là-bas, dans le réalité. Dès que tu peux rentrer, ça, il y a de la douceur, n'a pas sa quantité. Mais Daniel, on a foukamia zo senga nzambe à tout nzambe les comme faut nzamba pc biano. Le même jour on nzamba pc réponse. Diable a mati likolo na ba ange na ye. Bakangi ange ya nzambe pour appeler ses réponses pendant 21 jours. Nzamba vandika boazo tala 21 jours. Depuis bakangi kaka ange awa.
ange messager bakangi kaka awe pas Satan 21 jours. Mais dès que Daniel a sali, Daniel a boyé côté les mafukami 21 jours alobi nga pona fukama awa nzambe faut répondre nga. Nzamba tali 21 jours et beti. Ndatindi siko Mikael. Abi ale Mikael kita. Botolo le pambolana na réponse kendo pesa Daniel. Siko Daniel azo alembi na yete na mabolongo 21 jours. Kayo mutu oyo pena o sala ka masumu ebele. Luka sa façon ni yo. Aza Daniel te papa. Aza Daniel te yango na zolo ba awa. Yesikoyo ko lemba te belela nzambe. Belela nzambe ayoka. Abela nzambe le but de la douceur ba benga ngana ndako et puis dans abilelo na se retrouver na ndako à 2 chambres et salon o ngana mesana ko suka douche mona batute mais na o mosko la douche mona batabinza manga zo yoka ngo bien nzamba oyoka ngate. Yo yebi bato pena batonga ba immeuble. Lelo balala na ba mitoko yo kufana nzela. Oyebi. Yekutu azukutu occasion ko zala na chambre à salon. Mais na bato pena bazala na mbongo. 2 chambres et salon. 2 chambres à salon. Bato musu bazala na mbongo koleka yo batonga pena ba immeuble ya minene na mboka oyo. Bateka tu bazoba makambo ebele ba shock ya makasi. Bakomi mwasa za bisika mususu, bana ba bisika mususu, ya alala kana ba matanga. Alala kana ba baro ebetaka titongo. Soki bara bongo ya ke avandi kuna. Soki asombika sikira 1000 francs atani sitongo. Soki azanyi mbongo sikire ba mituko ekufa ezala na bakwe wana. Atalika 0 RBT akia kotina mutu kawana lali. Ozomona, mais atiki nzambe te, azo bisaka nzambe na ebiki ko simba. Na ebiki ko simba. Mais yo déjà na chambre à salon. Papa continue toujours na nzambe. Mutu asali mabe wana, sort na ye ko yebana. Yo ko sala ko sala justice yo moko te. Tika justice za nzambe. Yebisaka nzambe Seigneur sunganga. Nzambe mutu apesa musala wana epesa mbongo. La Bible dit l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tellement que l'élévation c'est pas nzambe yo talela ndi nzambe kolobate ke onde eza mona ke no simba kisi na linga ka mutolo makambo akisi te dola mbala sima so benga na émission na yo muto ayebisio ke nde na zabo na zana posana ke sala kisi ko benga ngate. Un peu de respect parce que émission ezangandem na bengi bili na plateau nanga. Donc toi tu peux pas déborder balimi parce que ici c'est moi dans ces deux la douceur que le chef ici. Donc ko déborder parce que ça plateau nanga. Parce que mutona moni bili ta moninga ngandem na bengi bili. Na plateau na yo il faut le babuzo bonga na lingate. Dans ça la analyse non peut sa conclusion et puis le message à ça lobité que à ça dans à lobby azad ya na voix ya ko sala mutona mabe. À lobité que à côté dans azana voix ça la mutona mabe. Ake sala mutu mabe. Omoni ananzela zoke na ke sala mutu papa zongi sama kolono sima. Tala na ikulusu. Bele la nzambe. Tellement que komi na suka. Bible zolo ba bisika maela bana bato ezo suka nde bisika ya nzambe ezo banda. Tellement que maela no esuki papa nanga zonga epa nzambe bisa nzambe kota likamu nanga. Alobi bitumba eza ya ye elongo tamboli pe alobi nanga pe de la douce na tamboli na église belé nzamba ngazo kanga te presque 2 ans yango atamwe l'église nini parce que ba église comme nango belé bato musu akomi osala asala église akomisa ngo dikablo na ye yozo kende kona osala nini nduka basala nzambe ya solo bazati musala nzambe wa solo na nzambe abi kutuneti dernièrement a kene na église mo ba sengi $200 pour que ba ça ele ba prière pe si maman nelo siko azumbongo $200 ake papa on peut se numéro na benga na oyebi so église place au kende ba osengo mbongo ba $200 te ba osengo mbongo te ba osambelela yo parce que Jésus azoyebisa ba yekoli na ye bozu yango pa ya pamba gratuit boke no pesa ngo gratuit ce n'est pas que non ya ko pesa ba $200 ndiango na zolo ba ke ba église mususu za ba dikablo siko yo zo kende na dikablo il faut que tika mbongo papa obenga na suka na pesa place au kende ozo solution na yo et pas basala nzambe ya solo bazali OK pas na yebo ya beleli nzambe na ye nzamba pesi solution et toi même tu as aussi des droits ba africain belé ba komo yana bango ko kekota matambo ya partout par-ci par là ba ya ka ko escroquer dans likambo et dans et comme li ba te belé au fait on ngape na yebi au monde mutu boy dans ça qui confiance pas mutu mais mutu et puis à faire trahir de ce que comme conseil trahison au bande ko ba ça là parce que tu commences ça là ba te confiance c'était de peur qui a trahir yo netinga bena ho ça yo confiance c'est parce que pour trahir parce que ça ra mutu donc to mo banga nga na confiance na nga na ko trahir point ya yesu bien les ya yesu photocopie de Jésus Christ na lo bakango awati dans la photocopie de Jésus Christ surtout babili pardon maman azoyebisa ba ange ke allons créer l'homme à notre image. Dieu m'a créé à son image. Dans la photocopie à Jésus Christ c'est eza pas pour na sala mutu mabe yango mona chaque fois na loba kaka nalingaka te mutu asala ka mutu mabe nalinga mutu akosaka moninga te nalinga mutu abomaka te yango na mbengaka photocopie de Jésus Christ boteninga rikete za la bongo
Ok, merci. Dans balobi na vie. Maintenant, ce qu'on a eu, ça, mon confiance, c'est ça, ma bé ou comment? Non, il faut que tu la nani oyo ko la confiance. Parce que ba escroc baza ebelé. Na basina mibali. Ba escroc baza tellement ebelé. Ozomona, mo kilebe bien, to mo kende na suka. Ozomona, ezabi lembo o pena Jésus Christ alobaki ke kozala boye yango e komo monana. Bobongo na mitema na bino poka la te Jésus azoya. Parce qu'on deveni to ebite place ni kozala. Ngana ko se retrouver na maboko atata est-ce que yo kozala wapi? Yango to bongo na mitema na biso. Ba escroc baza ebelé. Merci Billy Nakato parce que tu as mis de la fête là-bas. Donc merci na balandi soro bolanda biso et puis un grand merci à mon boss papa si bon me respect papa. Donc Billy to commis à la fin to chuté. Merci pour l'intervention na pesa ba ya yombote. OK, il faut yebisa nga so itoza na émission obengata 2 jours avant na se préparer. Makamo ko se prendre nga boy makamo na bando sala na problème na ngizani na koza na makamo susu na osala tango benga siko tango na zotala kaka nini yango boss. C'est que peut comme le roi netia goje business. Non, ils apprennent à bon côté. Ils apprennent à ya côté business mon vie na propre na personne bon bote place aux arrive vraiment ya ezaka ki toza ba makamo mbele to salaka. Mais avant au salle il faut signaler avant de se préparer né na ebo na embango ce que le bi attaque non de l'autre go travailler des places moi na travailler des places exactes parce que na kana tene na zanango tu vois il faut monter se préparer bo chaka ba commentaire na bino na ba émission tant bolanda biso bo finga biso te bo ebisa biso place mabe ezali to bongisa parce que tozaka ba to ko zala kaka parfait alors na profiter na ngana chalo boko na poche mais titi ma mikolo ya zolo ba ambi makamu mais to lia pe na ba numéro ngote mais to mona ngote bato basolola kande bato moni pena na simela papier so comme on ekoti te vraiment solo là solo comme on ekota kana papier nengi zala kaka na pesi na mbote na Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant à Londres na pesi mbote na Azmak la canadienne la petite sœur de Jericho Betox 207 balobi charge alibanga na yo kana monoko ambiye soki mutu muso abwaki na silikeli na pesi Sanzo da Costa yanga ya kati bambote belé Kodé la maman ma grande sœur propre place zele bambote belé merci. OK, merci beaucoup, merci. Et puis je dis un grand merci à Métissi Madame Moto à l'Imbarata Télémakawana. Et puis je dis encore un grand merci à mon boss Papa Sibomutu Moyenda Zosala Bomonara Monara Bis. Et puis je dis encore un grand merci à ma soeur dont je te love, il y a trop cœur sensible et moi si au fossette la grande dame au fossette. Pessi Susumbote Nanga à ma tantine Brigitte King Mbanza Nakati à Paris donc Koko ya Bajimo français je te salue. Na Pessi mon 2SP le général mon grand frère je te salue là-bas na kati à France et puis na pesi sous Alfred Mwinza Yonde Makambu héros dans l'ombre papa ya bato ba métier donc papa ya Isaiah pe Altavi Mwinza la fille à papa et puis je dis un grand merci encore na Gelor l'homme bibalobi Yende Makambu donc informaticien o yanguya et puis à l'ingénieur Nza ou motema ya Mirvi Kyoka donc je vous love donc balobi Yende Asimbi Masolo ya Shabani Nonda na kati ya Congo au Italie makamia construction et puis je vous dis un grand merci pour continuer kolanda biso bosa la biso confiance et kozala vraiment malam et puis na remixer ba nyonso o bazo sala ba commentaire na bani ba commentaire na bino na ba chaque émission tozo sala ezo sala biso ba bien bo continuer ko sala ba émission ko participer yangwana dans ba conseil na zo mona et puis na ba commentaire na bino ezo sala biso ba bien donc na ba un petit pouce na bino bosala kawana et sala ka biso ba bien makasi on se voit à la prochaine numéro et puis je dis un grand merci à mon Dieu donc si le Seigneur ne revient pas tokomo nanatsusu mbala yasima check Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo